nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki ameta alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele Congo balanzi amenga makimbango télévision bino baebo zomi na mokili mobimba bomesana kolanda biso oliboso baitando na nzela ya menga makimbango télévision moko basinga oyo toyaka n'est-ce pas kolobela kombo ya tata mokimbango kiangani mai makoleka na kati na libundu na ye pe baike oyo apesa mission pour kosala na kati na elanga na ye wabino momo falon toujours na kati ya émission tolobela maman mwilu na kati ya ba rubrique na yango pole pe actualité na ngambo ya lingomba pourquoi pepe na ngambo ya mboka pamba te mobeko ya liboso ndenge kozalaka na biso ete tosa leta na yango wana kotonisa mine esengo mpona koyambela bino moko ya bana tata nzambe oyo akosalaka na kati na elanga na ye ndenge bozali komona solo na kati ya plateau na ngai nazwami elongo na papa na biso papa Jospin Lowanga Konga papa docteur papa ambassadeur itinérant mwana tata molimo santo mwana ya ndako azongeli bino lisusu lelo na nzela ya menga makimbango télévision mpona communiquer kopesa n'est-ce pas actualité ya lingomba pe kotalisa na bino bayebomesana koyoka kopesa attention na bino na tina ya likambo ete sango nini oyo ememeli biso pe lolenge kani tozali kokende nde yango wana biso na bino tozali kolanda elongo tokeiselo bongo na kopesa ye mbote papa Jospin mbote na bino mbote mama Falon vraiment et c'est vous na bayiki bakolanda bino pe bazoya bango pe lokola topesi mbote na baye banso bakolanda biso o balandaka biso mbote na batambusi ya mokili ya biso ya Congo pe na batambusi ya lingomba pe ya bamangomba pe na bapapa conseiller d'hier na sa divinité papa Simon Kimbongo Kangani nzambe apongokeli de grand boussole na yende kimia ya mokili eza kolengelama pe kimia oyo abombeli biso afin que te bakopalpe yango la paix des temps pour na équilibre ezala na kati ya mokili na biso boye matando mingi papa Jospin na kati ya se ya mvula oyo ezali konoka awa na mboka Kinshasa pe tokanisi bongo pe lisusu mokolo ya 22 mars oyo tikoleka awa mvula makasi enokaki oyo le prince de paix papa Dienge Ndafontima Joseph andimaki konokisa mpona kopambola biso bana na ye kosokola biso na mokolo yepamba te nzambe na biso uta la colline 5 de nkamba ya kotalisaka na biso ete mikolo na bango likolo ekozalaka ya kofungwama mikolo ezali ya kofungwama ete ata sopeli biso nkembo ya mvula coïncidence pe lelo toye po tolobela likambo na bango toape kaka na se ya mvula c'est normal ezali c'est disons pluvieuse bato so makoloba mais Congo na ngongo to pe Afrique toza na ata ya mvula c'est normal ebeta nango eza nango normal kasi likambo ata molimo sonto etali ya molimo tokomona kango na badimension moko te papa Lowanga lelo oyo prince de la paix azali na nsima na bino oyo tozali commémorer jusqu'à présent n'est-ce pas naissance na ye liloba ekozala nini kutala na œuvre oyo ye abundelaki butu moi abetelaki tolo afutelaki n'est-ce pas bimisaki mbongo ya poche na ye na bamettre croquer indépendance ya Congo
pe bongo na bongo lelo toko célébrer homme de paix mokili esengeli yeba na nini na tina ya tata oyo bafinga ki babamba ki sanduku na ye mabanga na likambo to fandeli lelo wa mokili se yebi oza papa de ngenda mokili pe se yebi oyo kamba ezali to batata voilà to sa divinité kasi na le 22 biso zali na kamba kouta na ngai na mboka ya libanda na masanga ya minene oyo tokosala mpona kimia na kati ya mokili na biso ya Congo oyo tozali agressé injustement parce que likambo wana ça fait au moins depuis 1960 oyo l'Occident à cause ya baminéraux stratégiques ya mboka na biso il y avait des mercenaires occidentaux et koya après maréchal Mobutu kaka sa divinité papa Diangenda sa majesté sa grandeur aye kopesa na ye bokonzi et ko continuer et ko zwa na papa Laurent Désiré Kabila ennemi même assassinat titre ko koma na époque à lelo ya président Félix Tshisekedi Tshilombo kasi reconnaissance wana to mona ke ministère pe atata mokonzi ko le ko kina docteur Sylvain oyo l'un de bana tata kimbango pe to sala musala munene pona kolakisa sur le plan diplomatique kasi message nezalaki nini le 22 mars likambo oyo nzambe apesaka neti Congo nzambe moni ke Congo bapesi na centre ya bimisi likambo batata mvola babotami eza hasard te likambo ya Congo esenge na bamboka mosusu ebana kozana na nsima nango mpona kobénéficie nango likambo mpe ya moto nzambe apesaka moto moko nsima moto wana nde apesi na bato baso nde apesaki lisese ya Mose ya Moïse ntango ndeko na ye Myriam et Aaron wana le 22 mars ozoloba le 22 mars message oyo ezalaki avant tout tokota temple tata avandisaki biso mpona kopesa biso vision to makanisi na ye sur la paix mabota maso bikolo to mangomba esangana eyeba na liloba ya ngomba ya Yerusalemi nzamba alobi nini papa Diangenda alobaki nini oyo naissance na ye ememaki ntango abotami première guerre mondiale esili na mokili journal italien publié na pensée na ye na motu na ye nde tokomona na image illustration ya toile to ya tableau il a tout dit papa Diangenda alobaki nyonso basalaki nyonso oyo to todétaillé te esi ekomama mpe ndimama kasi actuellement na 2025 oyo papa Diangenda apesi message nini à travers papa Simon Kimbangu qui a réincarnation na direct parce que chose spirituelle mabota nyonso esangana tout autour ya patro à 4e génération ye wana sa divinité papa Simon Kimbangu po emema nini emema paix paix eza na signification mosusu paix ezali paix paix elingi kolakisa ke collaboration partage naissance nouveau oyo ekomema nouvelle civilisation na 4e génération parce que 5e génération eozala te même si tosali baanalyse même si tolobi même si toki na badiplomatie même les occidents bango moko bayebi yango moni à pensant de ça le 22 mars eza na sommet monene huis clos oyo ebengami les 3 grandes puissances bazali siko na Riyad na Arabie Saoudite mpona kodeside na sort ya mokili nzoka na nkamba badeside siko sort ya avenir ya humanité na tout ce qui est l'univers mobile parce que l'universalité ya mokili esimbami na vision papa Diangenda kotima donc bapapa mpoa alors bloc wana esalami Chine Russie na États-Unis d'Amérique mais papa Simon Kimbangu kianga napesaki message wana tant toyaki na baamérika alobi napesi ordre na ngai et que nalingi citation ya est de la république esiele sali apesi ordre asengi ta ordonné bango nzoka papa Diangenda alobaki yango que l'Amérique nde koya afeki sa génie pour Congo esala nini etombwama mais la géopolitique tomonaki yango na Yalta esalamaki tomonaki
l'URSS, tout le monde qui les États-Unis d'Amérique, et siégeait qui, et vendaki na Royaume-Uni, na Churchill, le premier ministre, pour nous décider, na sort, il y a la Première Guerre mondiale. On n'a pas dit na botte, pour na lobby bon pour tanguer le 22 mars. Alors le 22 on a et ça là qui conclusion, il y a au ça que guerre mondiale, il y a mandou qui a toto et vous légalisez sous est-ce que tu continues la guerre spirituelle? Oh papa, Simon Kimbango lobaki qui a kobunda yena moïse na Occident. Et troisième guerre mondiale on a ezali déclaré sur le plan spirituel. Il y a un photo sur le plan économique, sur le plan géostratégique et aussi là où tant on vend les bons molai. Papa diangi na continue toujours à opérer. Et tout le monde y a un lobby bagua qui est mabanga ou et c'est là qui l'ignorance c'est ça là. L'ignorance nde aimé magasiko na ufungola miso. Liboso tozaki ba ignorant. Mais tala lelo au vent. Tout le monde parle de Papa Simon Kimbangu au sein de l'église, na ba sympathisants, na ba croyants et bongo na bongo libanda lelo Papa Simon Kimbangu a référence. Na tout le monde, le soko bete so Papa Diangenda na éviter mutuni na oboya et comment voulu zinabiso. Azé les femmes nous sont dessinées na forme ya zomona. Kasi référence na izalkamba. To kakamba lobinini, sa divinité lobinini. Po yenda zo mema biso siko na conclusion, tozo ke na conclusion. Après cette conclusion le 22 mars à la Gisibiso, tous les 2 points, les faux témoins na ba vrai témoin. Biso ce que photos à la ba vrai témoin. Il y a pour défendre na misala to sur le plan palpable. Voilà un peu sur Papa Diangenda et les 22 mars. Matando mingi Papa Jospin, voilà, batana ba maman tozali kokoba. Na kati masolo na biso ya mokolo malelo kasi esengeli koyeba ete na bino banso bokolanda biso elongo na Papa Lowanga ete tozali ko kende vers un grand événement qui est national d'abord pour na biso ba congolais, puis international ou universel pour na moindo nyonso. Ezali bongo la déclaration de la journée fériée, chômée, payée sur toute l'étendue de la République, bien sûr, et sur l'éveil de la conscience. C'est par là, je veux dire, les actualités du 6 avril. Papa Jospin, Tomona Kibino, avec le multiple de délégations, Nakatsina Kokamba, n'est-ce pas, Nangonga, Oyo, Ndenge Talise Kitoko Kende, na célébration ya Mokolo Yango dans plus que 8 jours. Yangwana va retomber à 6 avril, Ezali Boni Boni. Un an après, conscience africaine en place. Éveil. Et Vandi, éveil, la conscience. Conscience, Ezali, Moutou Oyo, Abedi Moutou. Tout le monde a dit Tata Kimbangu, en 1920, précisément aussi, on a savu. Azako Kendamoni Maman, qui a tombé, a édifié que Bika. Maman ezali forme ya mboka. Eloko se botaka et produisaka za maman. Afrique kitoko. Mutu avandi na kati nde ezali naissance o maman pesaka. Na botombo limbo. Alors dès lors que Tata Kimbangu a restauré ki mutu ya maman, ezali forme ka restauré ki Congo to mutu mundu. Sikoyo conscience ne wana o ezonga ki maman. Yango conscience wana azo restauré spirituellement. Conscience africaine. Et c'est ça hasard? Non. Parce que l'union, dans l'unité, il y a des choses différentes. Or, biso bazong si biso qu'on a l'unité africaine, conscience africaine. 6 avril. Un an après, Tata alobi nangai ete, Tata Lowanga, nous a scientifique. La pesio motindo. Okenda na baya bapaya o balasi balakisi tension na ba parce qu'il y avait nombreux gens balingai ko yana kamba. Donc na batouane belé. Sur le plan diplomatique, c'est impossible. Mais Tata Lokola Zana Motema wana lobite ngonga nango côté lobamaki. Tozu en Amérique, tozu en Russie, tozu en Chine, tozu en l'Union africaine et en Europe et bongo na bongo. Baye ko sala nini tourisme non. Baye parce que bokonzi nzambe elakisamaka na banani, elakisamaka na bateau baza bayike. Donc tout autour il y a moki o zamba vani soki ezaka ba congolais to libota o ya botami to na place ya zali nde balobi kaza nzambe la ekomi fanatisme te komi loko moko boy bino moko bozo fondé mais tango
Maison Blanche, les États-Unis d'Amérique et délégué Tango, mère Mexique, donc la Royaume-Union, c'est dans le monde arabe, et délégué prince héritier. Tango, même ma célébration minine tout le monde qui notre chère dame ou à grands opéras, à reconnaître que Baya Koyem de sa divinité étant que Nzambé et yo kana na mokili mobile et na côté à l'Union européenne et l'Union africaine les Kamboana sur le plan politique et jouissance, sur le plan diplomatique et jouissance, sur le plan socio-économique et jouissance, parce que sur le plan spirituel et ces autres qui sont en 1921 le 6 avril, c'est fondamental. Lingomba et Bimi, ministère ya Tata Kimbangu, a sali, a pesi forme 6 mois ya ministère. Pourquoi 6 mois? Parce que chiffre 6 et tournaka, tezonga, les alliés, batatan voilà, plus 3 éléments. Oezola Kissa, paix, justice, travail, bolingo mibeko, nisala. Na batatan voilà, oui c'est les 6 mois ya ministère. C'est pas au hasard. Plus 100 ans. Donc, de 6 avril 1921, Oyo Tata Kimbangu impérial et bandina D à Sangisa Kibatu. Et à quel l'État, à ici bango que l'État, ngana lingina banda ko bondela avant que na l'État vansina no bayeke donc ça dit ba kulutu ya mboka à Sangisi bango. Bayebisi non zo mabele on dit comme nzambe pona ni to bola. Akei na banganga basimi susu mabele akei na l'État à l'époque tozalaki un État colonie belge. Ba pesi endingi sa ba komi il y a des documents dans musée papa c'est donc ça dit abandi frauduleusement avandi koyo akei non akei na échelon nyos parce que nzamba la kisaka l'ordre parce que ordre vandi logique vandi loyauté vandi nzamba zala la charité bien ordonnée yemoko bandi yango si katango bimi et kei batata na biso bakoko na biso bakangami neti nga na opesi exemple na village na biso bakanga plus de 100 et quelques personnes. Imaginez na l'époque où on a ces villages ici. Moi je savais pas on a mon appel mais voyez bango na kisangani tant aux familles bazo beta so bi effectivement et c'est comme ça. Ah, OK. C'est que ngolo ba que a sangisi bikolo azu mutete la moyombe suku pende ya kaluba pe aketina ba pays africain. Bakangami 37 000 familles ba déportées ba meni bango pour na likambo tozolo de la 150 000 martyrs 150 000 martyrs ba kufi ba zongité ba kundi bango ba eko la qui sa temple il y a 150 mètres ça fait au moins 150 familles et puis na kati ya kova des na plus de 37 000 places assises au quitte au van 37 000 places est-ce que ali au hasard non. Ils ont accès que ville Saint-Akamba on a ndeli kambo salamaki et comme référence à baingo référence à politique référence à scientifique et passé divinité zali il y a aussi 6 avril pour na africain un an après et la qui sisko di conquer na 12 mois ya pamba tomoni mokili ningani tomoni guerre à Ukraine et mati tomoni lelo oyo na Sahel les 3 pays vandi ba créer da monnaie na bango authentiquement waliza poswa koko mais banda ki wapi na reconnaissance à Tata Simon Kimba on a l'Union africaine à Addis Abeba tant tata atinda ki personnellement mais pourquoi na kende parce que témoin ya mutu azanzambe témoin nzambe mutu lobi akala loba asika lobi asika loba akala kala za nani kala za linkaka Nkoko, Koko Angonani, sa divinité, papa, c'est moi qui manque. Merci, papa Jospin, Tozoko avancé. Merci vraiment na Bososolipe, Bokundeli, Oyo, Tozali Kozwa, n'est-ce pas, na Mokolo Lelo, Otoli Kobele, me pene. Kasi papa Jospin, Motuna Oyo, et qui est zongi na baïke, surtout au Bazana Libanda et Mboka, et Bakoya Kate, Kassio Bazalaki Ko Sepela, Nakomona Yo. Na travail titan aux allez quoi abattre tout le temps qu'on ramener ma délégation quoi na bango na osika précisément na la nouvelle Jérusalem na colline sainte ici qui vend papa ya mabota manso ne ngwana mituna pe ya kibiso pe tolobi to kotika mituna na ele kate ba délégation nyonso topé ne to lobaka na communement mindele nyonso yo ko yaka na bango ba indo banso na Afrique et tout éparpillé un peu partout aux yoka na bango
compte rendu à manso oyo basi baye ndenge bakomeli biso ezali nini puisque jusque là tozomona bakoyaka mais compte rendu to pe moi likambo bakangi pona esengo na biso to pe na maloba oyo tolandaki na bango notamment na nkamba na ba multiple interview lokola ezali moko ya bango yo pe ozali nde chef ya délégation yo ndo okenda kozwaka bango koloba molobi bambisi koyaka nango epai tata na bino soki ekotungisa te compte rendu ezali boni boni. Sa divinité alobi na nkamba que to travailler en silence. C'est les hommes à casser, c'est salami. Ah bon? Bat boza surpris. Oyo bayi bavandi na mboka bule to nzinga oya kati ba okopona mamazolo ezel kamba bomba lisusu te kam de rolesa mokili mokili kamba industrialisation ya Afrique pas oyo polluer parce que faut yeba boy na Esaïe ndenge tozongi kaka tata lakisaki biso soki na bosani te 43 obandi kozwa de 10 menga na lingai mingi 15 nzambe tata alobi bo wana papa simoki moke nga nazoloba na kati eza parce que mikanda Esaïe uti na ba papyrus ezalaki na 18e dynastie na mikanda wana elobi nini boyeba boye nzambe mosusu akoya lisusu na mokili oyo ya mabele oyo akozala te na 4e génération ngayo papa simoki mbongo kianga nazoyesa bino solo te solo suka ngaye so boratengisi donc ndenge eza boye nga naza nzambe ya suka wana azorapele na biso babantu bakisolelelo baisraélien biso na première venue na deuxième aorapele nde biso mpona nini aorapele biso parce que vu que tobotami na ye tovandi na ye tokoli na ye tobungi sans wana mais bapaya sikoyo oyo ozoloba babungi sans wana te omoni avantage na bango parce que bango baza na yango te moto aza na yango te ayaka koluka kimbangiste to kongola azolanda ngai azalaka nango deshe eza ya ye eulu kiabeto embazi lobby ebongo lobby oyo ya kuna oyo ekoya kuna eza pe kaka ya biso kaka yangalala nde tokobanda kaka kosepela so soki tozosepela te docteur professeur papa bituvi dukianga na lobi yango na défense na ye parce que tokopendre te batuni ye soko zongi le 6 avril nde tozoya boye okuti grand-père na bino ya 6 avril oyo ya liputa selon les scientifiques okoloba neni na bespo alobi oh baninga mais grand-père ye avandi liboso alati vese maseki te c'est clair na contemporain ye wana soki yosko omoni ye te oza na raison oyebi mpo ani omoni ye te parce que botangaki na ye botangi na tata mvoila na tata kisolokele bozalaki ne na boma bozalaki na papa diangenda ntango bamemino na table ronde boboyaki koyokela bango bokotiaki biso na flou parce que de 60 ti lelo politicien moko asali na sincérité aza te so oyo oyebi ye bomba ye en tout cas so oyebi ye zwa na yo bomba de 1960 ti lelo économiste moko ta kotelema bimisa fond na ye esimba po esimba Congo efemi mutu akangi biso depuis toza na baminerie stratégique ti lelo c'est les États-Unis d'Amérique et les Occidents bref na boko na bango nyonso nde bazodomine mpe bazopie eza nini bayema bazwi yango ofele bake nango ya bango badesida na sort na biso lelo on a autre biso na Riyad bavandi wana États-Unis Chine na Russie liboso ezalaki Russie États-Unis na Royaume-Uni mais Royaume-Uni lokola kiti aza sous puissance parce que Europe bazo coloniser ngo pa ba américain fimbu esclavagisme na 21e siècle mais bato wana bazo ya comme émissaire opesa biso ba leçon okoka CPI okoka l'Union européenne okoka etitira siko bango bayebi parce que balakaki bango 3e guerre mondiale ekobundama na tata yimbo na 1920 le 6 avril mais tango tata mokonzi ekolo papa Félix Tshisekedi Tshilombo aye nzamba lati ye po atombola journée soki journée na bavotaki na parlement ngo ba peuple asali nini apesi tata Simon Kimbangu engeza na sens te nzambe kaka wana ndenga kotelaki pharaon alati siko motema bapapa mboso et tout apesi baona badepute mitema makasi ya baparti politique mpona nini biso to catholique biso obingana musulman
Pourquoi bakimbangi c'est les sous surtout qui nous pèse bango journée on a pona nini et pourtant ba bossa nité qui ba défendre le peuple. Nzamba est kolotisa président de la République. Peut-être les officiels te mayebi ça qui na on ngai. Loanga, l'architecte na lali je vis papa Simon Mbonke. Tant président la Mugito Zali na Brazzaville. Na Président Félix. Président Félix Antoine Tshisekedi du Chilombo. Alors tu comment me sens? Alors tu papa Simon Kimbango Kiangani. OK. Ndenge nini kamwane zo mena parler manga naza na Brazzaville. Na lingi avant na katisa a na ti déjà cohésion na ti déjà bloc. Bloc wana na ko shit na ko s'envoler na ngo parce que eza ba secret d'état. Bloc. Parce que faut e bango que Makukumisa tous les trois Congo jamais Occident pour pénétrer en Congo ya roi Makoko, Congo Kinshasa, Congo Angola tous ça même pays. Ya moninga na kindata na butu na koti na bimi eze pas na biso. Bloc. Bloc on oye bango na kunzulu. Asali olesa pe kolona pe kobokola. Système bloqué. Ba diplomate ba comprendre. Na katisa 22h. Maman Falon na katisa 22h. Wana wapi Brazzaville to Angola. Brazzaville, Kinshasa. Congo Marawa Mako. Nengobenga ngobo. Si Brazzaville ozo ya Kinshasa. Wana Kinshasa. Tosili sina tata mokonze kolo, c'est l'ordre du chef. Na katisi 22h. C'est l'ordre. Na komi na kuti tata. Aibisinga félicitations. Et là on a l'autre zabongo. Na zongi 23h 20 minutes. Na komi na ngamba Kinshasa. Na pesi message. Toleki 6 mois quelques jours après 6 avril publié na ordonnance présidentielle. Notre côté, mais alors c'est ça qui Joseph Koko Abiso mutu mwindu bantu. Abisi eboye. Omoni ngombe omoni boye nzaliza nini koya bolengelama po bino bokosala nini bokoyamba mokili mobimba. Mais Congo onde koyamba mokili. Parce que Occident zokoya. Ma sécurité. Chine wana tozomona lelo o essayer comprendre. Les États-Unis kutu bango bazana ba archive bayebi po deuxième guerre occidentale to benga guerre mondiale et salamaki pour les engins ya Congo. O ezali mboko yo ba coloniser ngo te eza pété parti primo ya bato. Eza sel mboka oyo tous les capitalistes batala yango na misu po bayebi ke libiki eza wana. Sikoyo esengeli tata Kimbangu acha kimia wana pona nini? Tout le monde a côté na porte yango moni Belgique et dénoncer complot au Rwanda à Salaki na ba accord bidon na ba accord noir. OK. Que bino bozalaki na hauteur te. Nini esengi Belgique lobelo kwa. Nana vandaki na Belge. Table ronde oyo salamaki na Bruxelles. Séparation ya Afrique na Berlin, conférence à Berlin et outaki parce que Congo esengi ki ba kabola yango. Yango ba pays mosusu ane kotaki. So Congo ezalaki te jamais pe séparation il y a conférence à Berlin ni ozala. Siko avant Berlin papa qui solo kele nde avanda kana roi belge po ba décider so ya Congo ezalaki ko somba Congo na maboko ya Occident. Vous comprenez, ça c'est la diplomatie, on a la diplomatie spirituelle. Mais bakoka il faut qu'on règne na musunita moni papa diangé na koti ma ba travailler d'administration papa so ba pesi yango siko na bakoko na biso. Ofele eza ya bango. Donc mikolezo na kati ba parti politique nyonso yokanga. Totika na idéologie d'état biso nyonso to banda kozwa mibeko likolo ngomba place ebonga molaye ezali kilongo. Merci papa Jospin. C'est comme mindele baye bien moni otaye l'Union européenne comme ça de droits de l'homme yé ONU yé bayambi biso na Chine Jésus appelle à sa divinité lobi boye mwana na ngai bakoloba ke yo lobaka déjà pesa maman ikombele Sylvie discours à ça discours outil kama na tsezo ko penser manga tata Laurent non ba c'est qui il s'agit de tata Simon Kimbangu alati bilamba maman falo na vanda na suka na croiser le toit maman wana mbala liboso à ça la discours devant premier ministre chinois et boye tout ça zaki na Shanghai
et bouger monde ya ko binisa makambo wana ni utaki nini mini premier ministre chinois lobi a commis atindi officiellement lobi loba na sa divinité tozela ka ordre na nde esamaki mpe na Russie loba na sa divinité tozela ka ordre na Saint-Pétersbourg ndenge touti na sommet kolongwa Chine tokemba na moko États-Unis du 16 au 18 Elon Musk lobi loba na sa divinité na conseil spécial biso nde soka sungi eke Donald Trump ndenge tokoleka selon no boyeti biso loba na tozela ka ordre na toye na l'Union européenne loba na tozela ka ordre na toye na l'Union africaine kala militaire touti ko utawa loba na ye d'ailleurs bomona bato ba papa Jaja et tout ça siko na na diriger mokili dans tout ça c'est lui na monde arabe na parlons même pas point ne prince héritier moko ya loba na sa divinité kuta loba ki en face bato wana baki kotika ndenge bana Israël tant baza kokanga ba pays ezana ba mboto mosusu ndenge Bible Venise elobi bayaki na avance ko négocier tant boko ne pas na biso bobo ba biso te boyokela biso mawa Congolais ndazo comprendre que ça faible mais tata kimbango yebi que armée biso apesi biso force spirituelle o tozota musamuki da quelques mois ceux qui tolingi c'est le biso nde tozo wule yango moni mokili nyonso ekomi koyawa et si les plans politiques ni ne salami tomoni ba conseil spécial ba CP tout au moni diplomatie wana salami c'est kamba papa travaille dans l'ombre, il y a des politiciens, il y a sa divinité. Madame la diplomatie politique, et pas ça en abattu. Pour qui n'est ça? Voilà, va retomber à Batouana sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan socio-culturel. Il y a un moment le vent, il y a une association des ambassadeurs francophones, où ils ont un ambassadeur Suisse, c'est là qui déclaration officielle. Mais tokenda kina bato wana biso nyonso na ambassade ya Suisse réunion et salamaki sur le plan diplomatique ezali pona c'est l'ordre nani o atika kinzoto na molimo na mboka Suisse papa dia ngenda kotima tout ezali au hasard te kamba ezali na hiérarchie du monde esengeli na sympathisant croyant mwana mboka mwana Afrika o kaka munoko na biso azala fier parce que restauration au papa Simon Mbote na teli biso bana na biso bakobika yango po maloba nzambe erataka te este wana likambo wana ekozonga place euti nazonginga na tata diangi na kote bamakambo ebele baline ebele ya frontière oyo tozomona wa dans quelques instants ezala lisusu te l'unité ya Congo ekozosala ke ebalaye conférence ya Berlin ebalaye tout ce qui est elobamaki wana po ete papa atie la biso oyo bango bakangaki na monnaie na système bancaire na ye pour vivre vraie indépendance. Matondo mingi tozali kokoba pene ya suka ya masolo na biso ya mokolo mayolo tolobaki tokokende solo bongo molai te kasi na yo oyo ozali kolanda biso kobomba likambo oyo mpona yo moko te tokobengaka na bino ntango nyonso ozwi libaku okute na biso na nzela sala nano geste ya bolingo oyo tala nano soko za abonné te asabonné na kati ya Menga Makimbangu télévision et puis ça la large diffusion kabola sango oyo tango mosusu mokolo wana epesa melaki yo te po ete mbume kwa kobota sur les gens kasi na partage yo kosala okobongola bato ebele okolamukisa kolamusa bato ebele to bengaka éveil de la conscience nde yango wana eliki na biso ezali ete tango tokoya tozali kosemer likolo ya mabanga te tozali koaccompagner papa te envin toyebi ete na bino bokolanda biso ekopesa bososoli mpe kotinda na yo oyo ozali liboso ya ekran ozali kotalanga mama Falana elongo na papa Lowanga nzela nini yo olanda nzela nini esengeli opesa maboko to mpe wapi esengeli yo kota likambo tozongeli yo papa Jospin tozali kokende toujours na kati ya 6 avril pamba te nde yango wana actualité oyo ekangi donc le 6 oyo ndenge tomesai na yango congolais nyonso na ndako otala documentaire ya papa Kimbangu azotala ba émission Maman Falana na likambo ya tata Kimbangu donc bongo nde tokosala po to garder mémoire na cet homme cet homme universel, cet homme tellement grand que biso ba congolais il est de notre devoir ya kosala vraiment profil bas ko tombola etinati papa Jospin impact ya 6 avril tant na niveau au Congo pe à l'international est-ce qu'ils ont eu parce que na Congo to koyi koloba Maman Falana soki batuni ngai na koyi ko mekola mama ke ko pesa yano
Kasi sur le plan international, bino baibo ponami et pas tata ko kendaka pas ina et pas sango ya 6 avril impact ya 6 avril. Ya iko déméré. Est-ce que muto wala ngai vraiment na grandeur nini oyo na ko kuta na ba otwa? Impossible. Eza pona ngate. Bazo benga nde tata molimo santia déplaçaka te. Singa bi na blogana na ndo kende te. Yo kaka ndim to bana oti. Depuis 2008 till 2024, les États-Unis d'Amérique ou Maison Blanche, nano na pays et Afrique, mo bandana Égypte, au banina C Égypte, au Matiti en Afrique du Sud. Visite d'été dans Salamati. Depuis 2008 till 2024, il a fallu que Baoyo ba émission wana bazoya ba comprendre l'importance de l'Afrique. Docteur Fazamba basala qui médiation pour la président route ba ya na Maison Blanche. Pour ba pesa d'instruction, il y a pour respecter ba mesure par rapport il y a guerre de l'Est et il y a pouvoir il y a sa divinité. Maintenant na kenda ki liboso, c'était moi dans tout système. Pas mbala liboso, pas deuxième fois. Tu es kozwa et pas ya ba roi wana. Yo monique baza ba pays islamique. Na islam ba respectera croyance na ba. Mais mambo tete ki mbango yo kosala nini. Mais bango mo ba yebi o ba mo. Na la simple envoyé, simple itinérant, motinga o ba pesi ni fa. Tu es kono ntotangi lo na Europe. Yo seulement nengo yebi ma ba européen ne yo yebeli bango. L'égoïsme, na pillage, na tout ça, bah quoi qu'on dit maquet, to yibaki to salaki boy to zana ba jiva boy boy. Non, pourquoi to salimiser papa c'est moi qui m'a. Yango to transmettre quand na bana na biso le quoi. Tu es koya na l'Union africaine. Ndenge yo ebeli ma l'Union africaine financée par l'Occident, ba on ba tonga ba ba sala tout ba on ba tiaka ba budget. Ndeni ba koma ko intégrer l'esprit à l'unité africaine papa c'est moi qui m'a. Est-ce que ngande mutu neko yebisa bango? Non, bango moko baza na ba système te, baza na ba renseignement, bana ba ambassade na bango. C'est que likambo ya ngonde ekokeli tango. Tata lobi soki yo ekomi nzambe mutu aponaki yango esalama na ngonga o. Nani swaza nzambe tango zo ba nzambe aponaki yango. Mais ba papa ba tango papa akoya ekosalama. Soki siko ekomi kosalama, nani aza nzambe? Mais c'est lui. Soki salamaki bongo te tonga kozala nango tembe. Donc impact nango ezali ya makasi, retombé nango ezali ya makasi sikoyo un an après tomoni sikoyo kona nango ebandi kobima. Donc on a semence ba kulonaki ba jeune plante ebandi kobima siko biso sengisani to encadrer siko ba semence wana e débattre. Donc faut tous ala ba vrai mais tous ana likunya te. Tous ala na esprit ouvert. Nzamba sala kana mutu na capacité na mama falon ngana osala loko yo sala te impossible loko sanga na osala te ndeko papa cameraman pas osala o pas osala te chacun nzamba tia likabo na ye et puis na ta ya mutu na mutu nde wana nde ba obenga ngo siko amour limité bomoko surtout comme na bomoko toza na loyauté. Moi j'aime la loyauté, likambo ezali logique ezali logique nde nzamba za bon tozala lokola ye et ko permettre biso sikoyo mokili tango zoya to lakise nzamba za kaneni na bolingo na mibeko na misala nde yango na to kotombola ba nation na biso o toza na ngota ke to bandi na Congo po soki Congo a décollé te Côte d'Ivoire ozala bon Zambia ozala bon Cameroun ozala bon mais tango pe ekozala awa nde komata yango moni na kati ya lingomba ya tata moni mosanto lokola basangisaki na 1921 entre Matiti Nandunda. Voilà confusion siko lokola eboti bakaboli siko Matiti Nandunda nana kaboli ngai no ye moko alobi yango le 22 atalisi so si ça vous ndeto palpa moi si ça vous tozo kende te to kende ko défiler pour te défiler déjà si ça vous est là to mutu na mto kende zo par na ye jusqu'au foyer ba par no ya nini o kende zo moto na misala na o ya ko salaka nde nzamba zo futela ye soki yo lona ke lokote komema pesa nke pose lokote mais soki olona ki si ça veut et que toke vraiment zuité tout nanga
parce que ngai nayebi pa na ngai na conteneur mona kutu mona kudia photo sala ka misala ya koloba te misala boy et puis misala na ekokana na mambo tozoloba misala wana pe oya bandaki ko bandeza na problème te suka likambo ezala na problème otenga na bandaki kutu moni bakoko na biso baza là c'est pas un problème suka no eza nini suka na biso frère suka na ne silité to le 25 to tikali na moi do 2 semaines moko mais rattraper mabe oyo salaki bolembo ozwaki 5 jours ko rattraper ngo muto ko sauter papa simo kimbango apona mutu nyonso ezaka ka ndenge yo ko pesela ndenge pa ozongisela matondo mingi vraiment papa Jospin tozali kolesa mape kososola penza ya mingi na bokundoli pe bososoli oyo otili koyela biso na ngonga oyo na kati ya 6 avril kuna tata mokonzi ya ekolo papa Félix Antoine Tshisekedi ye atalisaki na biso ete kuna alobelaki le veille de la conscience africaine. Papa Jospin toujours kozongela na 6 avril, est-ce que le veille de la conscience africaine dans la jeunesse ou par des jeunes ou na kati ya jeunesse na bomota papa Simon Kimbangu, est-ce que ezali positive ou négative selon yo? Non, ezali positive. Ah maman fawam est-ce na kala biso bana mikebo to o vanda na betando ekebo to lobela komba tata Kimbangu ya moto te to kokina nini batu pamba o tala chaka YouTube ya lolenge na lolenge eza veille eza vent eza courant beaucoup de gens bafuta bango te eza volonté na mutu ne veille ezali na ba maman na biso nazomona même ba maman muso 3e âge na ba TikTok na ba tout ça mabele na biso tata Kimbangu boy ezali te n'époque ya kala non ezali te ezali éveil wana ebandaki na nkamba sikoyo éveil ya solo eye lisusu pona nini eye parce que mbuma na yango ebotami oyo bana mikie bakomi ko matérialiser yango moni ba savant babino. Très bien. So il a fallu to bandela à 0 to la chiffre 2 et 5 mando bezaka combien 2 na 5 mais tout ça na pele qui était surtout en 2025 ils a âge ya science politique et c'est l'équipe si ko to komina époque ya monde scientifique et palpé ndenge papa Dialunga na monaki. Pourquoi papa Dialunga na nde ba memi place au ba samse tata Kimbangu tempo parce que dynastie senga ke bimana ye. Pourquoi na nkemba nde atelemeli? Parce que likambu étoile mona na kiwa. Donc départ wana e bimi et la kisi que tant au comité ba scientifique ya ko créer ya innovation ya auto mona guerre électronique tozo mona guerre médiatique système technologique et consort. Voilà ba retomber. Les retombées sont oyazo mona te se kana misoto tata lobi tozo sala tala ba maman bateau de pêche ça ba symbole mbisi so ezo bima tango kolo yesu alobi na Petero kende to futa pa kwa zwa kini mbisi misato tata obi na okaleme même bilima mai na osolola na bango na maîtriser ba maloba na ba maman ne ba bimisi yango maintenant na vanda ki likolo kuna c'est papa ki soloke ezaki pona ni kasi ose mai ya mungu eza kuna. Et ça, tous ce sont des symboles, nous sommes dans les cas. Pour nous dire makambo izo salama oyo salama kité pour nini samika ale ba réhabilitation ba réflexion ba restauration ba tout ça oyo bazo sala na solo ba yebi ke tango yango soko moni neleko o mutazo bebisa tozo tianga masenga na lokuta to alongola batu na nzela nkamba référence ni yango ça puis c'est réponse ba pesa ki bango na santé zebela mama fala kimiala na 6 avril nini zaki libuso kimiala tata nzambe tata Simon Kimbangu kianga azui mwana na ye papa kisoloke babimi bake kokanga bandoki ya mokili mobimba ademanteli ba angeleli bango bimisi bango na boss il a fallu soit pesa bango 100 ans ya règne balia bamela basakana 100 ans ekuti pe indépendance ya Congo azuka 60 ans so di na 100 ans wana mabele ki makasi salami 100 ans pe esili siko to komi sikoyo
kolanda l'âge d'or, l'âge oyo monu mosantu atie po to palper tolinga te développement tata simo ki ngene sa pesi biso atobi ki na ozongo te la nona makasi à moins que écoute na bolingo bébé ko bisa te ko échapper po nzamba to boyi ko salela ye akozwa ata mabanga ata tripier wana asala ngo isali to batu pamba photo za na komi kitisa o ayebi ko leka zate. Voilà pourquoi à ça centre de recherche d'art qui parle outil Kamba ils ont peut-être s'avril d'une manière physique, d'une manière pratique. Justement, c'était la question aussi que j'allais rajouter par rapport à ça. Y a-t-il des choses qui se préparent? On s'attend à la surprise, parce que papa, je sais que nous avons l'habitude, on a fait une à Lingomba, notamment 12 octobre. Non, mais une bonne, surtout que tant que ça, au gain de Kimbangi, c'était peu la tata qui m'a combattu. L'Ilobanais, c'est s'est concrétisé. N'engé loba qui était ma botte, bakobutan kamba pour na longi ya Yahweh. Voilà. Et ça dit donc, nous avons un lobby, ça dit que c'est concrétisé. Miracle, oh, bah, il y a un mais nous avons commandé, bah, au monde en côté, n'a pas y a battu et belé. Donc, je disais, 6 avril, oh, papa, j'espère. Permettez mon indiscrétion, hein. Le que vous allez se préparer, tous les autres, la sous boye. Non, mais il y a le bien, il y a le bien, il y a le bon des insultés. Il va faut témoin, il va faut témoin, il y a qui dimanche, on a comment qui avant le 20. Ok. Il y a des salanios ce dimanche au coma. La vol, on a commis minuit. Glace, longue 2 heures, la glace. Directement, on camp. Au coma, on a commis, au solo là qui mine. Les nobas qui soki mutu, au moni nzambe 100 fois. On le bat pas ça. Habito témoigner, en tout cas, Bolim, il faut na le barana, na chouette, pour na moni 1000 fois. Na le barana 1000 fois. Yosko so moni mbala moko lo waka mbala mo ngo bateke ngana lekio ye moka ne mutu alingi ngape na yedi peka te foto tu na raye habito zo kota tam to solo li mingi na pesi rapport atala sepeli na bengi pe bana na ye apesi bango pe motivation kokota tempelo alobi ba faute mona ba vrai témoin. Il est temps to lobi la likamata tesi mo pe to sale la yo son initiative wana ta na zongi apesi ba ordre na yo. Au monde, ceux qui les lobbies sont tous ratés parce que tous eu éducation mabé. Premièrement, enseignement na biso occidental. Kolia na biso, manière na biso nyos. Nous avons biso to na éducation qui mangisme authentique. Ozo la biso lo lenga ko vana ya kolia ya ko bala ya ko bika tout ça. So esenge to la sango banane na biso. Pour banda ça de lobby bien. Bana to lo bamino ko ebele et si to balakisa ki net aux la génération sacrifiée. Initiative na biso ezaneni. On prend le petit temps. Bana miki. Au bazanani na école primaire to banda sikoyo ya kolakisa bango l'enseignement de base. L'enseignement de base élégué par nos 3 papas, pas par Yalta, par aux conférences huis clos au Chine au sala na Riyad, pas ya l'Union africaine mais au ba papa voilà. Alors biloko ni zaka isa na banda kwa boyebi na ba musée na ba bilanga na ba forêt na ba site historique na ba tout ça. Ndeto bandi yango préparation na biso à 6 avril thème nango ezali na pratique to salela oyo batikela biso totala yango te sikoyo to ciblé wapi na mokili to bengi Kimbanteke na Kimbanteke papa diange ndakuti mabatata mvola bavandisaki makambo ya minene makasi kuna. OK. Okuta hôpital ya référence na époque. Il y a Zaïre à l'époque. Hôpital à Mounene, l'autre zomo na ba mama et musée hôpital là. Mais à l'époque c'était na Kimbanteke. Toi kozwa mouvement na Kinshasa. Poto mona lelo oyo catholique ezalaki, protestant ezalaki, musulman ezalaki. Mais lingomba ya baindo oyo kobota ma ya biso, ya bakoko na biso. C'était le kimbangisme. Va on est bandiki. Na yango lelo oyo eza population moni oublié vie ya des embouteillages ya système socio-économique biso to bito zongi na source pour travailler na bana tel les écoles convention Kimbangisme après kozwa une centaine des enfants ya ko encadrer bango makambo biso to zui
auto moni toke na bana eza na deux volets to bandi siko to benga ba visite guidée à Kimba au centre de recherche moto mosu pa ko mona kaza muta makasi po on était passé moto mundu soka zo mona mamalamu atala kazo zela place au sel échec place là yo lobi le nde place ya roya mais place aya asala na bino pesa pe apport na ye voilà mais biso wa ko sala ko leka biso vi tele kaka beaucoup très bien banda ki na ba personne vivant avec handicap na retour c'est un programme à sa divinité après wana toye oya sko na bana comme ko tia finance ko pesa bango o esengeli ko tuer bango et puis ko bimisa bango ko ya na bango na musée national après vous allez na musée Tata Simon Kimba on a ba site ndenge na tangi tout ba yekola likama Tata Simon Kimba to longola bango lo ya dessin animé batala ka oza fiction to longola bango na ba film Hollywood titre wana c'est na publicité to longola bango na ba documentaire triqué mais to la ça bango vrai sens ya histoire à solo ba constitution na biso lobi nini po bana on a mona déjà 5 à 10 ans azoteni azoyeba déjà oza frère oza ni niveau faux témoin na vrai témoin tous les deux wana zana po tata mbanga yose biso te ke o botika na bibo yekola po mokila lobi bino nini botambusa biso to sala ya soki to longwe wana to kesu na deuxième volet si to bandaki on avec des filles mères moi c'est lengue 18 ans 15 ans qui sera machin na koluka koyeba mokili aboti sika bayebisi vie na bébé est-ce c'est vrai non c'est faux sikoyo renforcement capacité ni toko sala na ba mama ona lobby bazala te ba mama falon lobby pe bazala ba mama etc ni esengeli ko encadrer bango ko pesa bango monga pe ko tier bango pe ko pesa bango fond de départ maman ne soka ko moteka mapa nguba hein fond de départ même ikolo yesu ndenge biba vezo bi papa di alunga na boye nya liboso babi kolo totana nzala isi bango oh oui bwana nzala mais bozana nini bazalaki na moi départ moko boye et ça c'est mort dès départ wana bazui de la formation bayebi ke mama zalaka boye tout ça kati na bango to moni pe capacité ça nde bango nde bakobima bakende kosala siko formation accélérée po bango bayeba nini ba machine ekataka diamant azawana machine esalaka boye aza babenga ngo échange ya technologique mais poko banda na ba de base libana ba botuno oui vous venez chez nous mais bino mo bozana nani si mo sala centre de recherche d'Afrique et ba maman wana ce qui au jury établi par rapport à la capacité et il y aura aussi des brevets non net dis-moi le meilleur moi soutien aussi matériel moi accompagnement kaka moi moké ba kipe bana po te akende ko senga su mobilité azala ye moko ebe ko débrouiller na wenza ngandu na wenza 6 na wenza Sainte-Thérèse mango boititira wenza Pascal et tout to bandi na nous zone on a pourquoi pas ça peuple pas oublier ça m'engage que moi nga nazala ambassadeur itinérant na commission des droits de l'homme musala nange ezali kobundela ba mama na bana en tout cas tata limbisanga omona nga te na sali initiative ki nazwi ba tata na vanisi bango amena biso na ekona biso babantu tata aza guerrier ke na kokufa pona nini mama na bana babika bon nzambe akipaka déjà ba tata wana aza sala ki apakiti bravo mais biso nga soutenir nanga ba mama wana ngai en tout cas nga vraiment papa otika lo mona nga te sa divinité za boke pana po ba papa bayebi déjà moi mingi au moins ba mama bayeba na bango te nga pe na yeba te c'est mais ba mama na bana nde commission de d'autorité obundi mingi nde to pesi yo mokumba wana mokumba na ngezali oyo bazali toute violence déjà toute violence c'est condamnable et puis ko matisa bango moi pe ko pesa solution biso tozu ba formation il faut to pesa ngo pe ko protéger bana batanga ba klesa malamu mikolo koya yango mwina memaka ndeko na Gibbs c'était ba initiative wana mikolo koya ça c'est ba scientifique ba culturel ba économie c'est tout sangana totala bana o bazuza na capacité ki ba bitelo te plutôt ça là ba centre de formation professionnelle ekokana na système occidental mais ekokana na bokoko na biso poto pesa tozaki on a ba chaise diantatu dommage que mutazali soutene ba ya bali baruti bazali ko sala ba BD ba dessin animé ko correspondre na ba histoire na biso bana na biso batanga c'est tout une programme radical
pour na relaxa que to ko continuer ka te ba yebiso mambo Diego Kao ba yebiso mambo ya Realita ba yebiso mambo ya Franklin ba yebiso bosu to tant que batata voilà histoire glorieuse au basali même ba dire ti bazo yeba ngo donc to bandi ngo na ba maman po au moins ils sont éduquer maman exemple na lo ba moi so juka maman moko na périphérie moko zo par exemple 150 millions de personnes o éduquer ka maman moko maman na a transmettre tout maman bossa na mais so ko pesi papa preuve tout na kaka papa kaka date anniversaire ya moi les amis ko oyeba te nga moko maman lutango jeno anniversaire ni na yeba ki te bazo rappeler ndenga na maman na ba c'est que biso ba papa to kipaka mama de baste ba maman de bazali na force wana vraiment yango moni biso to tient regard na biso na bénédiction sa divinité très bien afin que ba maman na tozana bango on les a comme clôture après 6 avril nde eko changer ce qu'on volé et comme il volait le Lubumbashi volé Katanga volé est pour guerre est ici là dans quelques semaines oui papa je suis ensemble tous en direct tous en menga makima moki mombe koyoka on est ba affirmation na bino botika koyima banzambe bakufa pate soki bomoni bongo solo nange kozala solo bongo na lokuta te nzambe mutu alobi yango mabota maso masangana basangana na sima na ye pona kimia na mabota mais kimia pe yo yebisanga définition ya pe ta ba interpeller na autant na sous ordre ya ba complicité bato mosusu na tunaki bango ba miral wana tu wana po bolongola nga immunité nazonga lisu na mboka ya tika na aéroport boyebisanga définition ya paix c'était général watardi il a raison paix nazongi pas sa divinité parce que paix za paix na lobi boye ata to tikali na Kingasa na suka Kongo ekoya ata to tikali kaka na espace moko ya mukeka wana kaka Congo ekotika la jamais ata eteni d'ailleurs tokozongisa cartographie avant Berlin père na bango ndeza wana mais mundele sa comprendre ordre sa divinité pesa ki doter faza tango azolo bango balobi moi émissaire ne fois zala wa tozui pepo tozalaki wana na Maison Blanche na Washington mindele ba comprendre guerre ya est non lo kuté ici là pour na biso c'est sili na o itikele za ba formalité o moni bombe ko ya kiawa bato balongolaka ba mine so ba nene ba sala ba nettoyer et tout ça et puis ekotika la kozonga lisusu te bonne nouvelle yango po nzamba pesa ka yesa prince o benga ki prince de paix apesa ka kimia au total apesa ndamu te nzambe so apesa zo esute président de la République démocratique du Congo na vision politique moi ça m'engage pas na vision na wana italingate aussitôt que azwaki kaka 6 avril alobi chômé payé nzambali alinga très bien na bande libo ngana ni IDPS ni PPRD ni quoi apolitique ngana za apolitique pe na otika la bongo soki ezaki to bando luka ba pouvoir mais to zwa ngopo biso nde to pesa kango okopa mon invité papa Jospin ngana rappeler ka to ça na lobby boy azaka menga makimba en télévision éparpillé dans tous les 4 coins du monde bakola na biso et bonga mulai oya kota ne bonga mulai za muninga na ote omoni kimbangi pote doka sa loba zoka sa loba nga moko non j'ai dit omoni ba kimbangi so bomona ba vert et blanc wana ma sécurité amuninga mutute na lobi boye na ete so comprendre ba kimbangi so bomona ba vert et blanc wana bango nde ba pesa indépendance très bien bango nde ba élaborer tout bango nde babi seke scientifique en tout cas so lingi oyeba kaka kanga soko mona za na ignorance ko tenir rigueur te il y a toujours majorité minorité mais nazo ba la majorité mais papa j'espère que loba mais siko loba ke biso de pesa beaucoup nzo mo te ko so benga ba yo moment ba na papa bazana besoin ya mais moi na papa zane moi na papa za o za ko to sa divinité na mibeko na ye kaka vert et blanc te. Alors ceux qui m'ont donné aussi, n'est tozaki na mbuta docteur Sylvie. Azui na ye. Oyo atosi ndasala nini azwaka. Ba on va fungoli liziba ya kobwaka masumu efungwa miyoso olali. Voilà pourquoi on a dit que soki ngai docteur Loanga Konga Jospin nazali na posa biloko wana. Kala, on n'a pas besoin de ça. Biso toza ba lambi po likambo emonana.
pour Nzambe soka pesi apesi. Très bien. Il y a SCC Sili Congo ekotikala attaque tenité et sur le plan diplomatique tout est fait cette attaque Le monde a bougé. Aussitôt bomona ki Nzamba longwe kamba yeto ke tina université de Kinshasa osalaki Nzambe batele kiti na bokonza vandi na université o bazotangisa enseignement occidental mais kasi akendaki akangi nyonso tuna université de Kinshasa na à l'époque ezalaki ni ba oyebisa ba faculté ezalaki wana ezo gorger ni azwi yango nyonso akanga tango na poche chance moko tozana yango tata qui solo qui a préparé qui dynastie dans le monde politique et socio-culturel et tout ça la démonstration yango esenga qui peut élaborer kaka na langue de petit-fils yango to mona ki docteur professeur papa Bitovi du Kiang papa Zako yo nina lobani na loba onga na moni mutu mwindu azelaka ke mutu ana zate po loba neti ngai na musala monene oyo papa professeur docteur papa Bitovi du Kiang na sali ezali va munene wana siko na longoli papa professeur Kamba Ibwa Chalobi aza lokola barrière omoni barrage ya mai ekangaka non pour ba tribune sala na kati ya bassin on ezala na magoro do ba mpese ba tout ça so isko epanzani esali inondation po asala ki on ezala Nzambe mutapesa ki yango Nzambe so apesi Nzamba tala ki bomoto tatala ka contenu ya likamo mutambeli papa isoka lobaka yango ya ko défendre biso ya sali yango et puis Nzamba vandi wana tout est fait sur bakangi bisaka nous faisons na kamba na procès na Mbanzangungu na stade alcancer bini buto kiti ba poete bazaki wana mbunde beti Nzamba kiti azio yango olingo lo baliso sunu tout est fait si ça voulait yango wana nyonso tout et c'est fini. Merci papa Justin. Ça va recépela et coquille voilà biso initiative na biso yango wana ozana kimbanté kenjil. D'accord. Yebaka que programme wana semaine yango wana ezali. Voilà. Botingela biso bana bopesa biso maboko na biso za kaka prière et banko place biso to yebite po baksela biso to kina ba initiative. D'accord. Ce qui te retenir madame papa Justin kolanda bino pena na bokebi était programme onene ozali ko bomsama na ba école conventionnelle kimbangiste mais le site qui a été ciblé pour l'instant c'est Tchangu puisqu'il y a une grande population là-bas. Précisément Kimbanteke voilà. Pourquoi? Parce que on sent de Kimbanteke il y a dynastie moko bimaki wana to benga église kimbangiste na école eza hôpital eza tout ça d'ailleurs eza na morgue mo eza wana o so ningo conserver moto o moto awe na Congo mobimba o les cas on s'était je crois yebi non. Merci beaucoup na bino bonso bozana qui sur le bébé Kolanda Biso. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Dans ma solo to zalaki na yango to yaki ko kutana na moko ya basali na kati elanga yo parce que biso nyonso tozali ba ouvrière na ba ouvrier na kati elanga tata simo kimbango kangani ba pesi maboko pamba te to ponama ki utali kolo ndenge pe le prince de paix alobaki yango était ezali vocation il faut ponama donc dis-toi que bateau ba ko chola eza na bango faute na bango ta ponama na été c'est tout à fait normal azangi refuge il faut alo bateau yo ki pe na mozindo lolenge papa na biso tali si biso était des faux et des vrais témoins yo yo zwa kitin ko pana na ba papa yo yebi likambo ya papa mituna na nzela émission oyo simana yango fanda sala introspection est-ce que nazali vrai ou faux témoin pardon ya tata Nzambe est-ce que na ko véhiculer message ya papa ndenge esengeli comme un vrai témoin to na ko véhiculer yango elongo banité parce que yebaka na nzela na yo neti ngai maman falona na mizongi simo sapi ata na ko tcha baninga boye c'est que mi 4 quoi moko mi balemi sato mine e ko zongela ne spangai est-ce que na message on a ko véhiculer tant on a na ko yala ba fausseté soki baike ba ko bunga na nzela ya menga makimbangu makala moto wana na motu na ngai yango wana tosalaka de notre mieux koyaka na essentiel kolobaka solo na liboso ya baetando ko kende koloba koluka to pe bayo bapesa mbela ndingisa ekolobela likambo tata Kimbangu na ndenge ya solo pona kote ya mokili pamba te ekeke ya suka yango papa j'espère tosilisi message ya suka na mokili bakolanda bino pamba te toyebi ete tokokutana kaka bongo na 6 avril na nkamba pe na continuité ya programme oyo bopesi na biso tobandi ete menga makimbangu azali n'est-ce pas invité à kozanga te wana ezali alo epai na bino
et puis na milulu autres zali nango na mboko ya bule nde na wana to kosilisa solo masolo na biso mokolo malelo to bonga massivement merci na mutazo a récipient na e o akeno ko toka le 6 avril très bien au sala te otoka so otoka leni vrai so zaki vrai so zaki faux otoka te faux automatiquement pour kamba ezaka na deux choses lipamboli ne la kelima donc kamba ndenge na soko kei tango obima fo bima na biloko mibale moko ya na biloko mibale voilà biloko mibale sur ekoyebana ezali kwa ligoro dot oli yango makwanze obino après so mono wuti kamba kaka yo conscience no mozaki osalaki nzambo zaki ma vrai arrête au mono bimika bomone okomo matakaka o matakaka ata ndenge ni ata batie yo ko ya kati très bien mais so monika obimeka kamba ozali bobene okitaka kaka luka omiye ba foza la vrai voilà pour na sisa pour na milulu oya mokolo mwalobi nzambe mutabongisa yango pe asali oui effectivement bozali parmi ba médias oyo ezali invité très bien parce que musala wana nde to bandi yango to okenda yango ndenge to lobi na les trois Congo pe keiti mokili mobimba ko bana na yeba yi partout bani ba yeba lelo ko nous sommes des ambassadeurs tangu tata molimo santo azwi bokonzi na ye na ngbenene na mosuni alobi que boyemba kasilwa nzambi ukasila moki mona ke tena ne spécial ke ngonda nzambi hymne national bo bandaka na ona matinal pe na songe engo ba musala nzambi to sango aso très bien to za la bambasa so za na Hong Kong il faut ba to ba Hong Kongais nyoso ba yeba ke yen kimbangiste là ba yeba ngona ni na mibeko na bolingo na misalo zo sala zo la kisa nde to zo akasko ba to to sa nini to mema bango na ndako olakisa ke tata na biso ye fe bato wana bongo na bongo alors nde motindo na biso oyo yango wana ezali bao travailler na biso to ko continuer dans l'ombre et la visibilité bao pe baza musika initiative yango wana o pe ba bakisa biso implice pourquoi peut-être o pe ba ko critiquer biso eza bien parce que o kiti ba mama ba ozala faut ba juriste baya très bien c'est que ceux qui gèrent exact moi to bongisa exact ba biso to zo na sens wana mais aussi to que toza na sa divinité papa Simon Ngimbo kiangani nzambe pour tous les de grands boussole en tout cas ekoki na ngelo asuka na lobani chance que intelligence est comme une autre artificielle chance que sagesse est là pour ça sagesse est acquitté intelligence et l'on mais que ça ça ni naba robo to ngeto suka sagesse est zandi nzambe mukaza na ngazopesa et puis deuxième nanga na koloba pona sukisa choix nanga na papa Simon Ngimbo kiangani na regretter na rien en tout cas na regretter man na rien ndema na ponaki bugusol arrêt na regretter man na rien on a regretté que tout battant perdu pour ça kaka bazongisa nga na ba année 80 on a rattrapé mais temps passé na rattrapé ngo déjà na temps futur na regretter na rien bana na ngai balobaki ke maloba eza ko s'envoler mais lelo o ba YouTube etika mani na otozo koma David Konga mama le temps oje omo loranga mais jimel ombana chapo bolanda nela o papa la bisidi à part papa Simon Ngimbo kiangani eza na merveille oyo bokotika la omona te parce que kilongo ye voilà lolendo ye dynastie ye spiritualité ye témoin ya moto za nzambe o nga na moni ya ona oloba en tout cas maman Falon to telema to landa tata molimo santo aveuglement ninga memela biso lobi na biso eza assuré nde choix nanga vraiment nde na regretter na rien na regretter man na rien matondo mingi chers fidèles internautes bandeko bayoki pe bandeko batali merci de l'attention soutenue au bopesa qui na tout au long ya émission na biso merci de laisser des commentaires merci de pouvoir partager cet événement cette émission ces liens pour la bonne cause wabino momo Falon ntango nyonso kolobaka pene ya yawe na tina ekopesa maboko epai mosusu te soki nzambe akati mokano te biso na bino tokutani kaka na actualité de l'église mpona kotalisa na bino maye ko certifié nde na tina ya koloba maye oyo tika koloba malelo pourquoi pas les news d'Enkamba Nouvelle Jérusalem d'ici là portez-vous bien et à très bientôt.